na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale Samagaba Sambolo azosale salilanga Yesu salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana komba mana Yesu komba mana tiro Yesu na mingina tachona Yesu papa na mingina tachona Yesu kapena tato na monsambe na yo yoka bosenga nanga sabaka masele yoka shishe nanga ye sabaka Nayena papa sinanga osamo sambe yo Nayena kosaka osamo sambe Sanelanga Yesu Yesu Sanelanga Yesu Yesu Sanelanga Yesu Yesu. Frère Vito qui m'a dit de te dire ceci. Merci pour ces grands cœurs de supporter les imperfections des autres. Alomela civil l'ennemi souka au Kidala peut agir. Et pour elle, tu es quelqu'un de très spécial qui mérite un remerciement en public. Et on va dire pour qui est pas le sacrificateur puis sauver ton verbe. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout ce que nous avons vu pour ce moment. Il faut le plus sauver si ma DJ, petite transition musicale de joie. Voilà pourquoi nous avons comme l'habitude de dire Soki Moninga Bali. Soki Moninga Bali. Alors, je voudrais tous ensemble, nous puissions faire un petit exercice. Si nous sommes ici vraiment avec la joie, et si que soit mis au petit milolo à Soki Soki, au petit maman de Pamilolo, au petit maman de Pamilolo pour les mariés. Manifestez la joie, s'il vous plaît. Voilà, réunis pour célébrer à la manière de chez tous les mariages, spécialement pour Félix et Fallon. Ce soir, nous fêtons la lettre F. Est-ce que je verrai spécialement sentir ici à la présence de la famille des Fallon Bitoni? Est-ce que va devoir Fallon Bitoni Mazawa? Est-ce que va devoir Mazawa? Au début de c'est la joie ici. Papa ou la salle capable de honorer voici Mazawa. Est-ce qu'il y a la famille de ces grands messieurs ici, Papa Félix? Que Dieu les mette au bâtiment pour mon père, s'il vous plaît. Vous êtes à l'honneur. Vous êtes à l'honneur ici. Alors, avant toute chose, j'aimerais commencer par vous présenter nos sincères excuses. Nous avons largement dépassé les temps prévus pour le commencement. Mais qu'à cela ne tienne,
le moment tant attendu est enfin arrivé. Est-ce que alors, sans plus tarder, nous allons tous nous tenir debout et accueillir ensemble notre salonneur, notre réunir Bissoa avec nos ovations DJ. Musique, s'il vous plaît. Yes, mokoni niye, batu bakolata pe na sima na ngai. Yes, mokoni niye, batu bakovanda pe na sima na ngai. Na lebika bisenga senga nsanga longa ye. Lokota ngai yeso, yeso. Lokota ngai yeso, yeso. Lokota ngai yeso, kotika ngai te. Lokota ngai yo yo. Watitishina nsambi watsenzelela. Watitishina nsambi watsenzelela. Yeso, yeso. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chiro. Soki na soyemba. Ope kisanga te, oyebi te bisika nsamba lokotanga. Muna yemba buye. Soki nakoma kosambela sambela. Ope kisanga te, oyebi te bisika nsamba swanga. Muna sambela buye. Soki nakoma kobina bina. Ope kisanga te, oyebi te makambo nsamba sambelanga. Muna bina buye. Sambe na sobinela, azanzamba busolo. Oyo nasako yembela. Yembezanga libela. Sambe naso yembela. Azanzamba bosolo. Oyo nasako teya. Yembezanga libela. Lelelelelele. Nalingi mobaloyo. Nalingi mobaloyo. Yeso. Azanzamba. Ayoki bosenga na nga zambaka basa ye. Ayoki sije na nga ye zambalola ye. Nazalaka loka. J'espère que maman peut avoir une émission. Elle alors, très chers invités, membres de nos familles respectives, je pense que nous sommes ici sans ignorer que Papa Félix n'est pas sur place ici avec nous. Mais avec la magie et la nouvelle technologie, il est avec nous en esprit. Il est en train de fêter avec nous. Comme nous avons reçu Maman Fallon avec les ovations et l'honneur, alors j'aimerais vous demander, j'ai dit mieux vous demander, tous ensemble nous allons à nouveau vous tenir debout et faire du bruit. Tobeti Milo, Tobeti Maman, l'homme le plus puissant de la soirée, l'homme le plus capable de la soirée, celui qui a réussi à conquérir le cœur des paroles et il a honoré ses engagements ce soir. Faisons de Fallon une femme officiellement mariée. Et c'est noté, c'est noté. Et c'est noté, c'est noté. Oui, il faut le plus que les Fallon au Pénilo, avec la Fallon, à cause de l'insigne derrière le tour. Voilà. Comme je disais tantôt, pour nous, le mariage est sacré. Alors, avec vos permissions, je vous demande ces questions de les gagner vos places respectives. Nous allons prendre une petite transition musicale avec le DJ, ainsi les programmes initialement prévus pour cette soirée.
nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale nayipa na yo et confirmé de manière très certifiée. Et la dame que vous voyez ici devant nous, la reine de la soirée, la femme la plus jolie, la plus belle, la coquette, la plus mignonne, la femme responsable. La famille de M. Félix a respecté tout ce qui a été demandé. Selon nos us et coutumes, ils ont versé la dot en bonne et due forme. Est-ce que cette information est plus tard? Famille a fallu plutôt dire que nous sommes assez acquis. Maman Ozamouna a mérité le coup. Alors, comme nous sommes tous voyants, j'aimerais que nous puissions tous ensemble nous tenir debout et recommander la soirée entre les mains du Très-Haut. Nous allons faire une pierre d'époux par la même occasion, recommander ces couples entre les mains de notre Dieu, que ces couples soient bénis, et la bénédiction sous toutes les formes puisse accompagner ces couples. Alors pour ce faire, nous allons inviter M. Paul pour dire la prière. Donc, tel est ainsi que soit mis à tout Seigneur, tout honneur, s'il vous plaît. Merci. Nous allons prier. La Bible nous dit, dans toutes circonstances, rendons grâce à Dieu, celui le maître des temps et des circonstances. Nous allons faire honneur à notre Dieu, faire causer là où nous sommes, et je vais prier. Éternel Dieu, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour cette circonstance que tu as permis de l'institution du vie. Nous te recommandons cette cérémonie du début jusqu'à la fin. Glorifie le nom de Jésus. Que la paix, la joie soient dans tes partages durant toute cette cérémonie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons merci. Voilà, nous acclamons très fort pour notre Dieu, acclamons pour notre Dieu qui a même institué le mariage. Voilà, merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, le programme initialement prévu pour cette soirée, et nous allons pour la humilité. Nous allons commencer par la présentation de celui et celle qui nous ont invités ici. Je cite Papa Félix et Maman Fallon. Nous présenter Minou Babo. Juste après la présentation, pour les Kabongo, la remise, il y a un enveloppe pour prévoir pour notre couple ce soir. Pour ça, de manière très sportive et spéciale, parce que je ne verrai pas que nous s'attarder encore sur ma programme alors que nous avons mis du temps. Et à mon programme juste après ça, pour ça, l'exercice spécial pour ouvrir de manière officielle la soirée. Ainsi, nous allons nous remettre entre les mains de ceux qui sont de l'autre côté pour s'occuper de nous. Alors, la Bandego va aussi au Goma et vos apaissements, les services protocolaires vont s'occuper de nous. Pour la copie Sabino, il y a Mela en attendant qu'il va débrouiller buffet, pas y avoir de. Alors, comme je disais, bien que papa n'est pas présent ici avec nous, la technologie aujourd'hui facilite toutes les possibilités. Il est connecté, il suit de près tout ce qui se passe ici. Donc, en esprit, il est avec nous. Alors, comme c'est lui le chef de la famille, j'aimerais commencer avec lui. Qui est le monsieur de la soirée? Qui est celui qui a réussi à conquérir Fallon Bitoni? Nani Nea Salisi Bisso. Alors, le soprano, il s'appelle Ofuka Félix Ikela. Okufa, désolé, Okufa Félix Ikela. Alors, Papa Félix est né
le 10 août d'une certaine année. Allez là, au Saramo, en plus, pour pas y avoir tout. Il est fils de papa Boku Fachon et de maman Boya Henriette, tous décédés. Alors, pour rendre de manière très spéciale hommage à ces deux âmes qui nous ont précédés dans l'au-delà, je vous demande de nous lever et d'observer une minute de silence pour papa et maman. Une minute de silence, s'il vous plaît, pour papa Jean et maman Henriette. Merci. Est-ce que la famille de papa est là? Oui. Du côté de maman peut s'allier. Alors, mon frère du côté de s'allier, il nous dit vous avez représenté par vous, vous avez des mains. Et belle famille de Bilo, il faut pas laisser les célébrer, il est que vous battez le monde dans la parole, vous mettez ma bonne compé, Bilo, pour les amis, Bilo, dans le coupé, c'est bon. Pour les amis, Bilo, dans le coupé, c'est bon. Voilà. Vous êtes forts, vous êtes une famille heureuse et bénie. Et merci pour votre présence. Alors, nous allons continuer avec papa Félix. Maman c'est une famille très joviale avec Nabado. Alors, qui est papa Félix? Papa Félix est chef d'équipe. Il travaille dans la restauration au restaurant Paolo de Paris. Mais papa Félix a appelé à Bakou. Quand on a gagné sur l'ONIMSA, les gens vont peut-être s'étonner. Mais moi, sur la zone, j'aime beaucoup plus consommer. Et j'en raffole d'ailleurs de la salade en général. Maman, pardon, est-ce que vous savez la salade? Parce que la zone, pour les facilités, salade, les endroits pour nous résulter. Sa couleur préférée, rouge, bordeaux. Et tirez attention là, pourquoi rouge? Et papa Félix me dira la couleur rouge simplement parce que c'est une composition de vie. Que vous soyez blanc, noir, jaune, j'en passe, nous avons tous les sangs rouges. Ce qui symbolise la vie. Moi, Félix, partout où je suis, je communique la vie. Voilà pourquoi ma couleur préférée, c'est la couleur rouge. Papa Félix est chrétien pratiquant. Donc sa musique préférée, également, c'est la musique chrétienne. Voici tout ce que nous avons prévu de manière très brève pour la présentation de ces grands messieurs de la soirée qui s'appellent Félix. Est-ce que c'est Pelito ou c'est Pelité? Alors, ce qui est c'est que vous allez nous dire à beaucoup de rigolo. Et comme elle a dit, c'est là, ça dit. On va sentir que nous sommes ici pour lui. Il y a un adage qui dit, derrière un grand monsieur se cache une grande dépressive Fallon Bitoni. C'est-à-dire, papa Félix n'a pas seulement réussi à épouser une jolie dame, mais une bonne femme aussi. Et par son comportement, Bishop Adolaï pour témoigner, c'est une très très bonne personne. Alors, cette dame que vous voyez, de son vrai nom, elle s'appelait Fallon Bitoni, dorénavant comme une femme mariée. Le nom de papa Félix se place. Avant madame. Avant madame Nani. Madame Nani. Dorénavant, elle s'appelle. Parce que papa lié. Alors, cette jolie dame que vous voyez est née le 12 janvier. Fallon Bitoni que vous voyez est fille de papa Bitoni Robert et de maman Denise Mongina. Est-ce que papa et maman sont là? Papa et maman Massawa.
Ceux qui ne parlent pas ça, la télévision, va sentir que la haute après sa éducation, et moi, la wana a donné une mission de alors, papa, maman, j'ai un message pour vous de la part de votre fille, Madame Bito. Elle m'a dit ceci. Le résumé de mon message à mes parents s'intitule L'amour. Vous êtes la preuve que l'amour existe. Vous êtes l'expression de l'amour. Depuis sa naissance jusqu'à cet âge, l'éducation nous fait ça. Même il y a beaucoup de là, même il y a beaucoup orienté au salaire l'amour. Et elle m'a dit de vous rassurer, cet amour qu'elle a hérité de vous, il n'y a pas de couper ça la coupe d'ailleurs, parce que vous êtes un modèle pour elle. À cela, merci devant tout le monde. Et tous les services que vous méritez de double honneur. Ce qui est à ça honoré ce soir, il nous a doublement honoré. Voilà pourquoi nous voulons dire que le Seigneur nous l'honneur dans le monde de nous à Bongo. Bénissons ce soir. Voilà. Alors, cette femme que vous voyez, elle est graduée en animation culturelle à l'Institut national des arts en sigle. Elle est journaliste sur Baraka Télévision. Elle est également dans l'équipe de communication, donc je dirais, elle est communicatrice de CONPAAP. En sigle, Coordination nationale de l'accompagnement des actions du président Félix Tshisekedi. Est-ce que Banaïna Mazawa, on aurait pu préférer Madesu na Losi. C'est-à-dire que le Madesu, non seulement déjà Kuna, elle est chrétienne, pratiquante. Sa musique préférée, la musique de Madou Samuel. Autour de la ligne, histoire, histoire, Félix commence par F, Valon commence par F, la famille commence par F, la foi commence par F. Est-ce que ça a hasard que ça va passer? Pendant que j'ai parlé, la couleur préférée de son mari, c'était la couleur rouge. La couleur préférée des Valon, c'est la couleur rouge. J'ai demandé à Valon pourquoi la couleur rouge, avec mention pour que ça n'ait une réponse que vous allez demander. Et sinon, contrairement à mon mari, je suis une femme, je suis une maman. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Qui donne la vie? Maman. Je suis prêt à verser des sangs pour le bien-être de ma famille. Voilà pourquoi ma couleur préférée, c'est la couleur rouge. Moi, si capable de rôtir la lion, soit pour la libo d'anaïe, pour la mobile d'anaïe, pour la bande d'anaïe, pour la bande d'anaïe. Et c'est votre et c'est votre. Ça, c'est tout ce que nous avons prévu pour vous ce soir en ce qui concerne ma Boko, Lino, pour manifester selon ma classe. Alors, le couple Mokufa m'a demandé de vous dire ceci. Nous sommes vendredi, c'est le début d'un week-end, certes. Mais demain, certains parmi vous vont devoir travailler. En dépit de vos multiples occupations, vous vous êtes déplacés pour passer ce temps ensemble avec le couple. Libotaya, Valon Bito qui m'a dit de dire ceci. Merci pour ces grands cœurs de supporter les imperfections des autres. Alors, civil l'ennemi, souka, au Kidala, peut agir. Et pour elle, tu es quelqu'un de très spécial
qui délivre un remerciement en public. Il y a pas de qui pour qui est pas le important puis sauver tout le monde. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout ce que nous avons eu pour ce moment. Il faut le plus que petit Maroc, DJ, petit Francis, son musical. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolwe azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana komba bana Jésus. Komba bana. Tino. Yesu na lingina tantuna. Yesu. Papa na lingina temune. Kapena ndato na bonsambe na yo. Yoka bosenga nanga sabaka basale. Yoka shishe nanga ye sabaka. Na yena babasi nanga osabo zambe na yo. Na yena kozanga nanga osabo zambe. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Unela nga yeso yeso. Unela nga yeso yeso. Unela nga yeso yeso. Unela nga yeso yeso. Longisanga yeso yeso. Longisanga yeso yeso. Longisanga yeso yeso. Longisanga yeso. Merci Jésus. Dans le Bible bisanga senga senga. Dans le Bible ya pesanga kabela senga senga. Yesu mokoli niye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu mokoli niye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu mokoli niye bato bakovanda pe na sima na ngai. Dans le Bible bisenga senga senga ngai. Lokota ngai Yesu Yesu. Lokota ngai Yesu Yesu. Lokota ngai Jésus. Kotika ngai te. Lokota ngai yo. Tombola ngai Yesu Yesu. Tombola ngai Yesu Yesu. Tombola ngai yo.
nsambi watenzelela watitishila nsambi watenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa chiro soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika za banokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika za baswanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo za kosambelanga Sambe na sobinela azanzamba musolo oyo nasa koyembela Sambe na soyembela azanzamba musolo oyo nasa koyembela nalingi mobalo oyo ayoki bosenga na nga nzambaka masa ye ayoki sije na nga ye nzambaka nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo nazalaka kobala te apesinga apambolinga yeso apambolinga yeso Yesu apambolinga chilobo Yesu akokotinga akositi azanzambe nalingo beta mololo bisika ezali beta mololo wamba fils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ils ont bougé obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur on est ensemble na yesu elongo tozomaka mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola lingana papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na lolo yo azosale samaka basambonwe azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azala
Kumbama na Jésus. Kumbama. Tiro. Yesu na lingina tatuna. Yesu. Papa na lingina tatuna. Kapena tatuna monsambe na yo. Yoka mosenga na nga zabaka basale. Yoka shije na nga ye zabaka. Na yena bapasi na nga yosabo zambe na yo. Na yena kosanga na nga yosabo zambe. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu. Unela nga Yesu, unela nga Yesu, Yesu. Unela nga Yesu, Yesu. Unela nga yo. Longisa nga Yesu, Yesu. Longisa nga Yesu, Yesu. Longisa nga Yesu, Yesu. Longisa nga yo. Nalebi bia bisenga senga senga. Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai. Nalebi bia bisenga senga senga. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Yesu. Kutika nga ite. Lokota nga yo yo. Lobola nga Yesu, Yesu. Lobola nga Yesu, Yesu. Lobola nga yo yo. Lesa wafako. Lesa wafako. Watitishina watitishina nsambi watenzelera. Watitishina watitishina nsambi watenzelera. Yesu Yesu. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Hallelujah. Chilo. Chilo. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nsa balokotanga. Soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nsa baswanga. Sinanga osabo zambe na yo naye nakosanga na osabo zambe. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu. Unela nga Yesu, Yesu. Unela nga Yesu, Yesu. Unela nga Yesu, Yesu. Unela nga yo. Longisa nga Yesu, Yesu. Longisa nga Yesu, Yesu. Longisa nga Yesu, Yesu. Longisa nga yo. Merci Jésus. Nalebi bia bisenga senga nzamba longa. Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai. Nalebi bia bisenga senga nzamba longa. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Yesu. Kutika nga ite.
yesu yesu lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa mukatanga lesa mukatanga lesa Alléluia chilo chilo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asambelaka nzambe nazobindela azanzamba bosolo oyo naza koyeba Na Pessimilon Boté na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 na Pessimilon Boté na Kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 José Baïla na jo sola kana bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na za si biloko jo koma te baza na mboka nini baza na France mosusu aza na Belgique e koma kate oh mais baza ni kuyiba ah na rembe na France na minute oyo agence il y a sir eza moko na France le kola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes
JB Service. JB Service. Otelelo. Économie internationale. Tata nangai JB Service merci. Tala biloko nangai. Obengenge bana batingaki. Ndenge pe biloko. Ekomi. Ndenge kanisa ki loza mondele. José Bayila aza mundele te. Aza kaka congolais lokola yo na ngai. Na yimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te. Na France eza précisément na Rennes. Ba numéro ya kubonga yango wana. Uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Njili. Soku kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soku kali kaka bui mbala moko JB Service epa ya José Bayila. En plus eza kaka na Kinshasa te. Eza na province ezali mama Marizane ndekuna ye azali na Congo Central azali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soku kaka bengi na numéro ezali awa bakukutela ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi. JB Service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo belaza na tena baza Pointe Noire JB Service ezali soki wana te Angolais nali te Angolais JB Service etat eza musika azubekabaaele na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale nzamba kabasangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana pamoja. Kombama na yo Yesu. Kombama. Chirubu. Yesu na lingina tatola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Napena tatola bonsambe na yo sabato. Yoka bosenga na nga sabaka basaye. Yoka shishe na nga ye sangalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosa bozambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosa bozambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Undela nga
bisenga senga nsanga londe nalemi vi ya pesanga kabela nga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalemi vi ya bisenga senga nsanga londe ye lokota ngai yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga jesu kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga yeso yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yoyo Lesa wafako Lesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Hallelujah Chirubo Soki na soyemba Opekisanga te Oyebi te bisika nsamba lokotanga Unayemba buye Soki na koma kosambela sambela Opekisanga te Oyebi te bisika nsamba swanga Unasambela buye Soki na koma kobina bina Opekisanga te oyebi te makambo nsamba asalelanga Unabina buye Nzambe nazobinela Aza nzamba bosolo Oyo naza koyembela Yende nzamba libela Nzambe nazoyembela Aza nzamba bosolo Oyo naza koteya Yende nzamba libela Lelelelelele Nalingi mobalo oyo Nalingi mobalo oyo Yesu Aza nzambe Ayoki bosenga na nga Nzamba kabasa ye Ayoki sije na nga ye Nzamba londa ye Nazalaka lokate apesinga lopango Natambolaka makolo Lelo nakomi na motuka ngai yoyoyo Nazalaka kobala te Lelo apesinga libala Apambolinga yeso yeso Apambolinga yeso yeso Yesu apambolinga Chilobo Yesu alokotinga apesitina Aza nzambe Nalingo beta mololo bisika ezali yo Beta mololo Wamba fils du prophète Bana royaume de Dieu Bana centre de réveil Ozo bouger Obinaka wapie Kola pambola yo ingénieur qui On est ensemble Na yesu longo tozomata Mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo Lingana Loba kelekele Sala ngombe Syndicat Que Dieu vous bénisse Samba pambola bino Alléluia